Merci beaucoup, chef de l'État, Fachi Béton, Fachi gratuité de l'eau, gratuité de l'enseignement, Fachi Oumela, qui était toujours dans l'encadrement, toujours il y a sensibilisation, il y a maille au fait dans le territoire à Gongo. Moni ba maman bango ba lobi maille ezo pesa ma ofele za ya solo malgré ba problème technique dans le territoire à Gongo. Mais toyebi na effort à Fachi Béton. Matériel rekoma po elanga peut comme ozo mai makasi Fachi Béton ba maman bango ba lobi mai ofele donc mai ezaka ofele ye wana zo afongola robino na faso wana eza okanga konto robino kami moko batoza Résidence est finlandais robinet ya papa faso bakanga ko bandana foto yo mai ko na ya faso mai ya dinga lunda to banozwa triko. Donc pour la gratuité pour mai baba servir bino be faut fongola robinet ya mais ndengeni ba misusu balo bazong sa mai 50 francs bino bo sepe nango merci beaucoup Fachi Béton oumela po gungu oto kabelaki yango gungu ekomi territoire na yo po bolamu ezoleka olobi mai ofele pendant 2 mois ba maman ba sepeli ba obi mai ofele continuer doléance na bango moko kaka non ba fongola robinet on est face au peut ko permettre population ya koto ya Lumumba basala nini bazwa mai Fachi oumela Fachi mai ofele na gungu za solo.